Lundi ala muna bino nyonso bolula kolanda journal peuple na peuple mbote na bino nyonso tofongola na ngala présidence pour la côté semino ndenge chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akomaki dimanche 2 novembre kuna na Doha pour na participer na deuxième sommet mondial pour le développement social ezali bon organisé du 4 au 6 novembre kuna na Qatar na bokambemi ya assemblée générale ya ba Nations Unies. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a commencé dimanche 2 novembre 2025 na Doha na Qatar pour participer na deuxième sommet mondial de développement social organisé dans les 4 et le 6 novembre na Qatar. Ezali bongo na bokambemi ya Assemblée générale ya ba Nations Unies ayamba makina ndenge ya malamu epai ya ba autorité qatari. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo elongo na distingué première dame Denise Nyakeru Tshisekedi bazwaki directement quartier à Doha en attendant importante assise. Pendant 2 jours, le chef d'État et le gouvernement va décider et l'organisation humanitaire va réfléchir de moyens pour lutter efficacement contre la pauvreté, l'inégalité, l'exclusion sociale, et kotombola, mosala moko ya malamu pour faire progresser justice sociale, solidarité, égalité. Misala oyo ezali opportunité moko ya malonga pour le chef de l'État ayo kisa mongongo en faveur ya RDC oyo azali frappé na crise sécuritaire et humanitaire provoqué na guerre ya prédation ya Rwanda. Boili boso ya tribune na centre national ya ba congrès ya Qatar, président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a touché ba dirigeant oyo ba sepel na kimia pe na ba conséquences ya mabe oyo ezali créé na Rwanda et longo na M23 AFC. Na corresponda kana invitation oyo ya émir ya Qatar, président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a lingué à remercier monarchie ya Golfe pour na ndenge bazali kosala ba effort ya médiation pour na koluka kimia na est ya République démocratique du Congo. Boye au cours ya visite oyo ya travail ya 48 heures, chef de l'État a kokuta na pena ba autorité ya Qatar pour na kolobela ba question bilatérale. Totika la kaka na présidence de la République pour la signaler bino que na Doha kuna na Qatar et pas chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azwami azalaki na entretien téléphonique na homologue na Tanzanienne Samia Suluhu oyo a félicité pour na ndenge auti ko gagner ba élection présidentielle oyo euti ko salema kuna na Tanzanie tokoba basango na biso na ngambo kiso ya ba députés nationaux ya Kwilu ba solola ki weekend elekina ministre ya ba infrastructure John Banza ensemble ba lobela ki bongo ba préparatif ya 13e conférence de gouverneurs. Ba députés nationaux oyo basangana na kokis na bango ya ba député ya Kwilu bazali komilengele pona kobongisa 13e conférence ya ba gouverneur. Ministre de l'infrastructure travaux publics John Banza Lunda ba betaki masolo elongo na kokis ya ba députés nationaux oyo ya province ya Kwilu. Délégation ekambamaki na député national Gary Sakata elongo na collègue na ye Dede Mupasa bazalaki accompagné na gouverneur ya Kwilu Philippe Akamituna Ndolo. Bokutani oyo esalemaki na atmosphère moko ya malamu ezalaki mingi pona kolobela état d'avancement ya projet d'infrastructure pour la 13e conférence ya ba gouverneur oyo ezali prévu le 2 décembre 2025 na Bandundu, chef-lieu ya province ya Kwilu. Ba échange oyo et permetaki mingi kosala point na ba chantier ebele mingi réhabilitation ya banzela aménagement ya site d'accueil pe installation ya ba structure temporaire nécessaire na réussite ya grand rendez-vous national oyo. Gouverneur Philippe Akamituna Ndolo akumisaki séance de travail oyo pona ye ezali koviser kolever ba dernier obstacle alobi basangani awa pona kotala projet pe ko identifier ba point ya blocage pe koyokana elongo koza ba solution pona kotia yango en œuvre na prévision ya 13e conférence ya ba gouverneur oyo makambo ebele esengeli esalema kasi ebele esengeli esalemi nanu te. Boye na raison wanande visite na bango epai ya ministre de l'infrastructure pe travaux publics ndenge atalisaki chef exécutif provincial pona ye alobi babimi na esengo réunion oyo elongo na ministre exposaki ba action nyonso pe ba disposition oyo ezwami ba harmoniser ba point de vue na bango pona ko accélérer ba intervention oyo ezali ya malonga na ngambo na ye député national Gary Sakata chef ya kokisi ya ba député ya Kwilu
Kwilu atalisi importance ya masolo oyo na perspective ya kuaméliorer quotidien ya bana ya nyonso ya Kwilu. Alobi démarche na bango ezali pona ko répondre na ba attente ya population. Bango bazali kosala nyonso pour ete population azala bongo na esengo, afin que président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asepela pe na boye na ye na bandundu bazali ko représenter peuple pe bazali ko agir na ba aspiration na ye. Bango bazali kozonga na esengo pamba te ministre John Banza a se montra ki bongo attentif na ba préoccupation na bango kokis oyo bosimba bazali kolanda ba question nyonso ya intérêt national mingi oyo ezali lié na développement ba infrastructure na ba province. Réunion oyo ezalaki de nature technique et sangisaki gouverneur ya Kwilu, bureau ya kokis pe lisusu ba représentant ba services spécialisés, office des routes, OVD, RVA, ACGT, FONER, BTC, ensemble bango nyonso ba pasaki en revue ba priorité opérationnelle pour na assurer succès ya 13e conférence ya ba gouverneur ya province ya Kwilu oyo ezali kosalema kala te. Otika vile province ya Kinshasa tokende bongo na province ya Kwilu mpona kotalisa bino ndenge Sensap kikwiti ba activité ezali kosalema kitoko top. Manager Junior Mata oyo azali bongo DG ya Sensap asepeli na mise en œuvre ya réforme sociale ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En tant que directeur général de la Sensap, opérationnalisation ya ba activité ya caisse et posé Pierre Nango ya liboso ya agence ya sika ya vulgarisation na supervision parfaite ya vice-premier ministre ya ba fonction publique mwana mboka Jean-Pierre Liaou kuna na Kikwit na province ya Kwilu, fidèle na vision ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo azali engagé na kozongisa dignité ya agent public de l'État nde na tina wana Sensap azali kokoba matérialisation ya réforme sociale initiée na sommet ya l'État nde Pierre ya liboso etiamaki na siège définitif campagne ya vulgarisation ya ba réforme ezali kosalema. Ambiance ezalaki marqué na adhésion totale ya population ba autorité locale pe ba agent public ba kumisaki avancé oyo ezali kotalisa ancrage territorial pe effectif ya état social na katikati ya ba province dynamique oyo ezali kotalisa volonté ya gouvernement oyo ekambami na premier ministre Judith Suminwa ya kokota na terrain ya réforme administrative pe social ndenge chef de l'État alingi na tina wana top manager ya Sensap Junior Matamelanga azanga kite kotalisa oyo ye ayoki liposo ya bapandisango pe alobi esengo na ye makasi en tant que DG ya Sensap ezali ko participer na effort national pona kotombola administration publique pe kotala na ba service ya sécurité sociale koyeba nini ezangaki na ba agent public ya l'État nde ezali honneur pona jeune caisse oyo azali ko diriger. Sensap, tous solidaires, tous bénéficiaires. Honorable Mao Twene akendaki kovisite misala ya kirage ya rivière Kalamu ndenge ezali bongo kosalema na bakartier Ngafani Eradi Pulumbangu pe Nkobila bolanda balita elongo na Christian Kengebe. Honorable député provincial Elias Selembao Mao Twene azali kokoba se kokoba ko superviser misala ya curage ya rivière Kalamu ndenge ezali kosalema kuna na commune ya Selembao na ba quartier lokola Pululumbambu, Eradi, Ngafani, Pengobila akitaki lisusu ye moko kimona meso pona kotala ndenge nini makambo ezali kotambola. Papa Selembao Honorable Mao Twene duli responsable population azali kosepela makasi na ba geste na ye pe na ba descente na ye sur terrain. Awa tango ayaki kotala constat ezalaki amer amoni engin moko ezalaki ya kozinda. Ça fait 5 jours mobimba engin oyo ezali ya kozinda misala moyen et progresser lisusu malamu ezali te. Honorable Mao Twene ensemble elongo na population batiaki la main dans la pâte batombolaki misala basalaki nyonso pona kobimisa engin oyo enfin ke eyeba na kozongela misala na yango ya kokire rivière Kalamu pamba te. Honorable Mao Twene
Maotwene azali kobeta sete alobi tangu bamvula ikozonga konoka ya makasi population avandi na Selembao esengeli abika ba inondation ekomela bango lisusu lokola momesano te. Population ya Selembao na komona ka geste oyo balobi ya solo honorable Maotwene azali penza papa Selembao. Nakoloba mingi eza te mpona biso sala nyonso sala mahawa kasi honorable Maotwene nde molobeli na biso bana Selembao tosenga akosenga nde bana chef de l'État ayeba kosoma papa ayeba kotika ete ayeba kosala mpona ye nde moto azosala oyo nyonso tokozomona ya boye na komina Selembao nano ezala te tala ndenge azobikisa mabota asauve biso do ya nini kosenga kaka don nde nzambe abatela biso honorable Maotwene sala na ye kende kaka don nde liboso. Madangesi, merci beaucoup. Nasepeli mingi ozalazala na biso donc obosana biso te apa kokire kalamu toza badifficulté ebele toza baérosion ebele vraiment komi ya Selembao eza baérosion ebele donc tosengi susu ede biso na baérosion eza makasi. Nyonso wana honorable Maotwene député provincial ya Selembao papa Selembao les responsables azali kobeta sete kaka pona bien-être ya population na ye avandi na commune ya Selembao. Molobeli ya boye tokozwa ye wapi soki honorable Maotwene akangi maboko Selembao mobimba ezina. Secrétaire exécutif provincial ya Icoville ya Kinshasa azalaki weekend eleki na commune ya Maluku na cadre ya dimanche malongi pona kosensibiliser ba membre ya Union Congolaise et mtema pene mfangusi mdomba bazaki simasima na konta info lingala. Engalim Firi Obama, oyo azali secrétaire exécutif provincial ya Union Congolaise, ikona mokuse ville ya Kinshasa, parti cher ya autorité morale, Daniel Mokoko Samba, azali kokoba se kokoba, kotambola bisika na ville ya Kinshasa, pona kotombola, iko eyeba na kopepa, drapeau na yango bisika, bosimba pe boyeba ke nyonso ezali kaka, pona iko etele mandenge elongo bani, boye Bridge Engalim Firi Obama, na cadre ya dimanche malongi weekend eleki azalaki na commune ya Maluku oyo ezali fief naturel na ye ayambamaki na ndenge ya kosakana te epai ba membre nyonso ya iko ndenge kaka bozali komona occasion ezalaki pona secrétaire exécutif provincial ya Icoville ya Kinshasa Bridge Engalim Firi Obama ate ya bana Maluku ndenge ni chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali kosala mosala pona bien-être ya ba Congolais pendenge nini VPM ya économie Daniel Mokoko Samba azali kobunda pona économie ya mboka etelema monnaie ezala stable biloko ekita enfin que population a vivre na ndenge ya malamu ezalaki pe lisusu occasion pona le lion de la ville Bridge Engalim Firi Obama ayebisa bana iko batelema pamba te na circonscription électorale ya Tchango bazali kokana mikolo ezali koya na ba élection ba député nationaux babima ba député provinciaux babima pe ba conseillers municipaux babima na compte ya iko azali kokana ko jouer rôle moko ya makasi pona ba élection oyo ezali koya na tina wana ezali kosenga moko te ala la pongi bana nyonso ya iko esengeli vraiment batelema ndenge Bridge Engali azali kokana ville ya Kinshasa mobimba ekoyinda iko akobimisa ba député nationaux be provinciaux na ba circonscription électorale nyonso ya ville ya Kinshasa nyonso wana ezali kosenga komilengele na ndenge ya kosakana te awa ezalaki commune ya Maluku mikolo ezali koya Bridge Engali akotambola pe na ba commune nyonso na cadre ya dimanche malongi pe mardi malongi nyonso kaka pona sensibiliser bana ya iko babongamaka deja pona koganye l'élection mikolo ezali koya biso tozali lisu litoi ya le professeur Daniel Mokoko Samba oyo biso tokozwa na base yango tokomemela ye tolobi mokonzi population balobi ekita lisusu iloko esala nini ekita lisusu dollar esala nini ekita lisusu salaire ezwa pe valeur salaire ezalaka na valeur te parce que dollar eza likolo biloko eza likolo yango mokonzi ya mboka abeti sete na social
alobi cette fois-ci social ou rien. Na okene koyebisa notre autorité morale ke bandeko na yo ya maluku balobi ke dollar esala nini. Message ya Bridge Ngali ezalaki capté 5 sur 5 bana nyonso ya commune ya Maluku batondwisamaki na esengo komona numéro 1 ya Ukoville ya Kinshasa akitie epai na bango bandimi ke bakoakompagne Uko bisika nyonso mpona kojouer rôle moko ya makasi mpe koatteindre baobjectif oyo nyonso bango bazali koasigné. Clôture la convention, il y a la femme témoin à résurrection à l'église sont précieux. Et ça, le marqué vendredi 31 octobre 2025, que pasteur Annie Mbongo Sekande, Azalaki Bongo, dernière intervenante, Stéphana Skande, on sait quand dans le coca, bah, nous va détail. Journée ya le 31 octobre 2025 etikali na ba souvenir ya ba femme témoin ya résurrection ya église sont précieux louange adoration pe ba témoignage ya ndenge na ndenge ezalaki au rendez-vous kaka ndenge bokoki komona chantre de l'Éternel Enis Manyanga nde akumbaki ba mama na louange wana ezalaki premier temps fort ya clôture ya convention oyo deuxième temps fort e bandaki tango yemoko présidente ya ba femme témoin ya résurrection azwaki maloba et pa iwapi a utilisaki comme verset biblique na ye mokanda ya Genèse chapitre 3 verset 15 wapi et pa nzambe alobaki akotia conflit entre ba descendance ya mwasi pe ya serpent kasi descendance ya mwasi eko écraser ya nyonso pasteur Animbongo Nseka atalisaki na ba maman ke femme en Christ azali déjà na victoire avant même combat a utilisé qui peut psaume 23 verset 1 et pas wapi David alobaki l'Éternel est son berger a personnalisé ki nzambe pona ye nzambe azali le bon berger motei alobaki na ba maman bazala na image ya kitoko pona nzambe pamba te azali tata azali le bon berger azali pe bolingo asukisaki na mokanda ya Genèse chapitre 24 pona kobeta combat pe victoire ya Rebecca avant ba le temps fort ya ba prière. Nazopesa merci na ba mama nyonso oyo bazui occasion ya koya koyoka te vraiment nzambe kaka pambola bango a se souvenir na bango na linko yebisa yo na bitumba na yo kovando kangi maboko te luka nzambe na linko yebisa yo de la même manière 20 ans ya Rebecca 20 ans de souffrance 20 ans d'humiliation 20 ans de honte 20 ans ya nini mais malgré ces 20 ans là nzamba pese moi na lelo tozo yoka Isaac yo pe malgré zo balité malgré problème na yo combat na yo ezali chemin vers ta victoire. Yango la victoire okozango wapi? Ozango kaka epa ya Jésus. Tika nzambe apambola yo, akanisela yo. Prochaine 8e édition, je crois que ce que qui occasion ya koyete 8e édition okozala parce que nous sommes bénis. Na République démocratique du Congo oyo soki nanu voyageur na yote kokanisa kutu te ke esi osilisi komona po air moko elekaka na Congo ezande suka na bimangu balenien oyo boza komona boye babengaka yango dakadaka kasi okokamwa pe okotuna ngai pona nini dakadaka kombo yango neti lipasa ya mashini madoda papier yokana nuso oyo omoni esika kombo ya dakadaka euta son ya moteur nango soki eza kotambola esalaka kaka dakadaka oza awa na province ya Mai Ndombe dakadaka ezokende nyoki bozwa sikoyo bakondition engaye oyo eza kosenga tola musaya Marie Misamu abelela yeso ywe po kedi na kedi tala moteur etambolaka en grande partie na mai basokaka yango nde mai nesika ndenge misusu ezwaka mazout to pe essence yango nde mai elekaka wa mingi modele baza kosoka yango mai pardon chamo amela na ye mai me ya kosa banzete oyo esangana na mabende boye baza kosalisa mouvement ya yaka boye zonga telemisa moke ningisa kuna
nde yango gouverner to volant nango sikoyo tala commandant de bord yeyo avandi na fenêtre ye miso ezalaka se libanda kasi maboko abalolaka ya gouverner na kati botala singa ona fenêtre nde esika asapuyaka na systeme ya baresi ya 207 ndenge bakoma komidiembika bacorde na baportière basilisa babiro 2 soki mpe babiro 5 mayele kasi bo imagine corde oyo kanangi ekatani modèle commandant de bord akobeta mama na kilbit nebale kasi lokola bayebi na bango mai nde peut-être ekobikisa ye kasi pasi ekozala soki akweleli bapirogue boza komona mipanzi kote oyo na likolo batu bavandi sans inquiétude likama ezolobela bango ate eloko te kote oyo mopanzi kwanga eza kolia masample nya neti mboka mokonzi azalaka te basi na mibali me baza koyokisa kwanga nzoto pasi po modele baza konyema yango pardon bolukela yango kombo bamisusu kote oyo bazolamba na bango sans problème na bambabola na kati awa bozozwa sikoyo kumanima veut dire nzongo inene RDC nanu tomoni makambo te boye tomituni babalenyeri ya modele oyo nani yango apesaka ngo nzela etambola tranquillement na babibale boye ata condition moko ya kovoyager ne bale eza kutu rempli awa te tokamwe modèle bato oyo basakanaka na bavi ya bato lelo na République démocratique du Congo baaccident ya bibale ekoma neti je moke soki tolobi tokonte nombre ya bato esi bakufi na bamasuwa na bibale tokosilisa kotanga ntina 2023 jour ya baélection po baleki tellement ebele tosengisi na tata ministre ya transport pe baautorité maritime balamuka pe batala na lombango situation oyo ndenge population baza kokufa na bamasuwa ezanga ntina boye eza kotambola bibale po bozwa nanu balenyere ya boye daka etonda se bachevron na batol epanzalela bino na kati ebale bino nyonso mitrai. 18e communauté évangélique de l'Alliance au Congo, CEAC. Namokuse va célébrer Kibongo dimanche 19 octobre 51 ya Union mondiale de l'Alliance IMA. Namokuse nyo se célébrer Kibongo na cathédrale ya centenaire. Awa toza na cathédrale du centenaire protestant oyo ezwami na commune ya Lingwala. Wapi epai 18e communauté évangélique ya Alliance au Congo CEAC na Mokuse asalisaki dimanche 19 octobre 2025 eleki milulu ya kafu pona ko célébrer cinquantenaire ya Union mondiale de l'Alliance IMA na Mokuse oyo esangisi mangomba nyonso ya Alliance ndakisa CEAC évangéliste itinérant honorable Nerombungu oyo azali bongo mwana ya communauté ya Église du Christ au Congo ECC azalaki pe wana na célébration oyo esalemaki bongo na bokambemi ya président ya Humain mondial révérend Yura Yanagiara Boenamo ya ouverture ya milulu oyo président pe représentant légal ya 18e communauté évangélique de l'Alliance au Congo révérend Marcel Bundabunda asepelaki makasi na ndenge makambo elekaki pe asalisaki lingomba ya CEAC yango nde communauté ya yambo ya Humain révérend Marcel Bundabunda aprofitaki na occasion oyo pona kosenga ete kimia ekota na mboka na biso République démocratique du Congo pamba te ba congolais oyo bazali na insécurité na est ya mboka bazali bato na nzambe akela bango na image na ye omoni ke touti ko kembela 50 ans na soko tangi makomami ezali temps ya jubilé libération do bayo baza ya kokanga esengeli bazala bosomi yango wana tosengaki ete batika kobombama na nsima ya population bo basala massacre na bapopulation ya RDC pamba te bastoyen ya RDC bakelami aussi na image ya nzambe bazali na badroit pe bazali tosengeli korespecte bango baye oyo batia maboko po bayokisa bana Congo pasi babenda maboko na bango pamba te nzambe basakanaka ye te pe peuple na ye basakanaka yango pe te. Nangambo na ye président général ya balaïque ya 18e CEAC Diacre Claude Mbumba Mabika azangaki pe maloba te azali mokolo ya esengo mokolo ozali kosepela 50 ans d'âge ya existence ya IMA Union mondiale de l'Alliance kuna na kati nde communauté na biso évangélique
de l'Alliance, la CEAC, la 18e na kati ya SCC, de kosepela 50 ans kuta existence ya famille na biso ya humain. Na nsima ya badiscours ya bakonzi misusu ya alliance prédication epesamaki epai ya paster autaki na mboka Canada. Remise ya baécharpe pe babrevet na couple révérend Yura Yunagira baprésident ya UMA Afrique pe ya mangomba ya alliance ya Afrique nde elandisamaki. Évangéliste itinérant honorable Nerombungu Mfumabanga Moyo yende aponamaki pona kolatisa écharpe na représentant ya famille ya fe Perel Kuvuna na présence ya veuve na ye avandaki liboso ndenge moko pe pona couple président Claude Mbumba bosimba pe boyebake chorale ya CAC Kinshasa pe Congo Central na groupe ya frère Francis Manela bangonde bakumisaki nzambe makasi na milulu oyo na nzela ya loyembo pe ba démonstration culturelle ezalaki au rendez-vous ba invité mosusu ndakisa premier vice-président ya SCC président national ya ministère de laïque protestant honorable Norbert Basengezi député honoraire César Fouani pe ba autorité mosusu bazalaki na célébration ya cinquantenaire ya UMA ezalaki pe marqué na gâteau d'anniversaire oyo ebongisamaki na occasion oyo epai ya couple révérend Yura yangonde efongolaki nzela pona kobanda ko se servir en tout cas fête oyo elekaki. kokamwa makambo ekoma koleka awa na Kinshasa wapi Kinshasa ngo ya kala toyebaka ya Leopoldville na respect ya batu pe ya mibeko tozali awa na yupe na commune Ngaliema précisément na veni Yumbu na croisement na veni Masikita population façon za kolela moto akangami na boloko kutu bien société moko tokotanga kombo na ngote et ya subitement na veni na bango et kata kabibende et bongo soke bandi ko kata yango boki matonini po makelele oyo esalaka awa insupportable ya nyama bana moyen batanga ezate pongi ya moi moyen ya kolala kutu ezate e bongo kutu soko uti kobota wana kutu bosana ozana mwana bebe ndenge ezalaka kaka na moi soki bebe aleli inye yebake awa inye wana ekosila nango te po makelele leki na ndenge kosakana te likolo nango ba personne ya troisième âge awa bakoma kovivre suka na calvaire ya ndenge kosakana te lokola kindoki repos ezate mpo na bango plus grave société yango etonga likolo ya caniveau oyo ebwakaka ntina selembao moyen bamai eleka malamu eza te nzoka kote oyo moto aboseli te modele banyukomaka na baérosion esili te bakomisa avenu impraticable beba population asala nyonso bakobela baautorité chef ya quartier bourgmestre mpe basolola na bango kasi ti lelo ndenge tozoloba boye suite ezalaka nango te bato wana bakontinuaka na bango à l'aise yango kutu na tunie bachef ya bakartier bazalaka kaka to te bakoma na bango balembele population azolela. Population ya aveni Yumbu asengisi na bakonzi ya mboka batalela bango situation oyo po bourgmestre pe chef ya quartier bakoma na bango balembele soki pe si balesa bango toyebi te na ndenge kinchweki bayebi situation oyo bien kasi solution moko emona na kateti lelo yango tosengi na gouverneur ya ville ya Kinshasa papa Daniel Bumba otala situation ya population ya veni Yumbu awa na croisement na veni Masikita malamu po soki te batu awa bakokima batiki mapangu polele neti na kati ya guerre boye te trop c'est trop. motiva peza potopota kitoko atoza mwana yo pe okoki komela yango. Protivap encore et toujours. Oyo mama bituna tuna ayebaka te tirero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boye. Olesaka ye nini?
aliaka Protiva. soka bamama nyonso batimbe ya Protiva potopoto kitoko mpona babebe pro. mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boye aliaka kaka Protiva. Protiva protéine vitamine énergie aza mayele na classe abelaka te alembaka te. bamama félicitations na bokoneri bana. Protiva facile à digérer et nourrissant eza na protéine vitamine et énergie. bebe na yo kitoko nini oyesaka ye baya bayingaka ngo sante kitoko nzoto makasi matemi disa mama ndetisa mwana suka na mbimbi oyo suka mbimbi Protiva pour bébé. eloni nasilaka te info linga ya lundi 3 novembre 2025 yango ekomi na suka epai epi nazalaki vraiment na esero makasi ya kopresentele bino yango soki boapresaki yango bopesa merci na Nathalie Kaelaka Penda azalaki na édition na nsima kamera tozalaki na Igor Ntingi montage esimamaki na Christian Kiangebeni Francis Kanza Lokoka pe Fabrice Lundombi journal appel le peuple ezalaka supervisé epai ya Héritier Mapinde microdonné par Stéphane Skande bandeko botika malamu au revoir.